rappel mpe suite ya mibeko. Rappel na numéroki tolobaki mobeko moya ebele bakandimaki awa mibeko ya nzambe ozala na nzambe mosusu ya liboso ya nzambe te osala bikeko na biloko oyo ezali na likolo oyo ezali na mokili oyo ezali na se po okumisa yango te. Oyo ozalisa komisaki emimolologi bayiki bazalaki na bango meme nsima ya mateya nayokaki masolo mingi basusu babandaki kolanda ngai na dehors ya lopango soko bandimi oyo akotuna ngai basala nini lokola bango bakokaki mibeko kosala eloko mosusu te okolelela nzambe ya mosisa ye kaka kolongisa kotuna ngai nayebisa masolo ngai nayaki mpo ya koyebisa masolo senge na yesu nzambe apesaki puissance ya koyebisa masolo ngai nazwaki puissance oyo wana te ngai nakoki kosambelela yo mpo ya kosengela yo koyebisa masolo epai ya nzambe tozali kaka na bato mitano bakokoli nzambe ye moko mama maria akotopela o grande ya moyingi makili okolubi nzambe akolikaki okolobi na yesu alimbisa yo nzambe apesaki makoki ya kolimbisa ntango ayaki na lokola azonga kuna azali epai ya nzambe soki oza kosenga ye bolimbisi ezali se lokola oza kosenga nzambe nzambe akobongisa nguya wana oyo apesaki yesu kolimbisa ekoagir mpo te alimbisa donc bango misato ngai nazali esprit baesprit saint bayaki mpo ya makambo kolimbisa bato te bazalaka na bango ya makambo wana mibeko oyo oza kobuka ezali ya ngai te ngai nakokolimbisa o te parce obukelaki nga mibeko te obuki mibeko ya nzambe senge bolimbisi na nzambe soki nalobi na yesu alimbisa yo kaka mpo nzambe apesaki puissance na ye e soki oza kosenga yesu lokola alobaki na biso te ntango ye akopemelo akozala oyo na biso akei kobongisa biso esika tolelela ye mpo ayebisa papa bongo alimbisa biso bolimbisa masumu epai koloba esprit saint limbisa ngai esprit saint aza moto akolimbisa masumu te ye apesaki mibeko te esprit saint moto apesaki mibeko ya nzambe nani akolongola mobeko ya tiaki kaka moto atiaki yango lokola apesi mama maria makoki wana puisque mwasi ya moto akoki mpe kobongisa makambo ya moto mosusu en dehors na bango yo moko lelo akolimbisa tuna ngai nasambelela yo nakosambelela yo mpo ya kosengela yo kolimbisa mosusu me ngai naza na makoki oyo mosusu nakoki kosala oyo mosusu nyonso ngai moko nakoki kobatisa na molimo sake natuna moto moko lobi kaka nazali kobatisa tel molimo oyo parce que ezanga apesaki nga makoki wana yesu akokaki kobatisa na molimo ye akendeki epai ya papa mpo ya kosenga atindela baoyo bazalaki na ye mpe bazalaki na kondima molimo donc moto na moto azali na oyeba baso baye basalaki oyo nyonso sekelisaki nzambe te senge bolimbisi epai ya nzambe lelela mama asopela yo grâce soko mpo lingi oloba na yesu yebisa ndeko na biso po ye azali na bango esika lelo tosengaki na Yerusalem puisque na mibeko oyo ekomami esengeli natangela bino kaka na bible nalobaki na bino pourquoi bible ya Yerusalem nzambe alobi te oyo ekomami na bible ya Yerusalem ezali proche na oyo elobamaki mpenza to à peu près lokolo wana nayebisa bino te babible mosusu meme na bible ya Yerusalem balivre mosusu bakisa maloba mosusu mpo ya ezala na logique na lecture bon maloba mosusu esilaka te bango bacomplete mpo te bato bamona makambo wana baza koloba ezali vraisemblance nzambe alobi
Natanga en français. Tu ne prononceras pas le nom de Yahweh ton Dieu à faux, car Yahweh ne laisse pas impuni celui qui prononce son nom à faux. Tout le monde est kaka, mobi kuana, mokoka. Kotanga kombo ya Nzambe ya yo na luta te. Elingi kolobani. Oyebi te likambo nous koloba ezali lokuta. Mpo ya koluka te bandima lokuta na yo olobi ya solo sele kaka Nzambe. Ba mongo président kaisi ba okufana mobi kona. C'est tout bango. Parce que na yebi bango ayebi te likambo na koloba ezali lokuta. Nzambe ati musapina kingo asali sele po bandimi na ye. Uyebi ezali lokuta okati seleka bakosambisa yo na yango tanga kambala boni oyo kata seleka mama moko ya mongo surtout combien de fois kata seleka soko naza koloba mongo naloba kaka la grande tunimo bato nyonso ya koti wana balingaka seleka mingi omonaki mama kubite mama kubite ayaka seleka yaka mais comment na kombo ya Nzambe ya solo Moïse alobi na ngai na bikoro alobi il faut okeba ezala yo moko ezala bana nyonso ya Nzambe mpo te bakamataka Nzambe atémoin na makambo na bango parce que Nzambe akotikata moto moko impunité oyo azali kokamata ye atémoin na likambo oyo ezali vrai te Nzambe ye moko azali kolimbola alobi ye azali mosantu ya basantu soko oyo oyebi te likambo oyo osali ezali mabe sika olobi te ya solo ezali se bongo na kombo ya Nzambe alors koyebi ezali lokuta omoni te ofingi omoni te omoni azali lokuta bakoverite yango mpe bakomona ezali biso tozali malamu mingi baya ya ebalengonge parce que na parapsychologie appliquée tokovérifie nyonso tosalaka mbala mosusu na commission sociale koconfondre bato bakotuna ye aloba déclaration ya makambo oyo elekaki alobi esili wana babengi molimo na ye kuna azali sous maître te wana baparapsychologue appliqué bakomi maître balobi molimo leka wana zoto ya moto en transe loba vérité na nyonso oyo ya akosi molimo akosi ezo te akoloba vérité vérité nyonso ebimi oyo yo kataki seleka na ino kaka parapsychologue appliqué akoki koconfondre yo mpe Nzambe taza mozalisi lokuta na yo olingi otia yango na konte ya Nzambe mpo te balimbisa yo na bato me ye Nzambe akolimbisa yo te mpo bandima oyo yo eza koloba na miso ya bato me ye Nzambe akondimela yo te tokokeba mingi na kobuka mibeko ya Nzambe bomoni tozali na moyekoli bondimi naza kolakisa oyo nyonso nzambe azokotina nalakisa alobi tozongela mibeko tobandi lisusu kozongela mibeko soko botali na Malaki okokuta kuna Nzambe azali koyebisa te nalanda mibeko nyonso oyo apesaki na Moïse serviteur na ye moninga na ye Nzambe abengaka Moïse moninga na ye mibeko yango yango alale uta batili ya bible na batili ya yango babanda kolola bino makambo ya Nzambe balongoli Ancien Testament baséparé yango na Nouveau Testament ntango basali mwa Nouveau Testament ya mike bakomi kote ya bino kaka makambo ya Nouveau Testament ekomi nde lokola makambo ya Ancien Testament ezali na valeur te ezali erreur en fait
moto moko akoki comprendre Nouveau Testament malamu te soko ezali na rapport na Ancien Testament. Ancien Testament oyo nyonso elekaki na ntango wana. Nouveau Testament oyo eyei koexplike Ancien Testament. Papa ebale mbongi oyo ekokoma na oyo nazali kosala oyo ya papa ebale mbongi ekozala accomplissement des testaments. Soko balobaki boye na Ancien Testament, soko balobaki boye na Nouveau Testament, tala yango en pratique. Donc tozali koaccomplir batestament. Tango nazali koteya bino oyo nzambe akiboyeba basusi bazalaka na mwa pembeni basukaka kaka awa nalobaka na bino ndenge bato basambaka soko alingi kokufa. Nakanisi eleki kaka mokolo moko to mibale mama moko ayaki kotika nzoto awa abandaki kosamba awa. Oza kosusumeli na mama moko ya Kongo ataki kosamba na femiti na bakasi wana. Papa ebale mbongi balobi bakondani ngai bakondani ye na makambo ya salaki. Etango azalaki kosamba mituna nyonso baza kotuna ye kuna bino boyokaki te me ozali koyoka bareponse na ye. Mpe ntango nganga nzambe etimaka azali kotuna ye batuni yo nini